ezalaka un certain le 4 mars 2017 na province ya Kisangani awa na République démocratique du Congo lisanga oyo babengi ba mama malaika ebotamaka BMM na bokuse milulu ya bokundoli 7 ans ya lisanga BMM esalemaki mokolo ya samedi le 9 mars oyo na commune ya Kasavubu na avenue Rebu quartier Onel na présence ya yemoko mokambi ya lisanga ya ba mama malaika Mama Yolande Ebongo Bakiselaye Esther, Mama de la République, réserve stratégique de la République, Mama Yamote Maboboto Ange Yakimia. Nabokoti naye ayamba maki na ba mama malaika ebele oyo bayaki na milulu bakisela bango pe batata malaika po bazanga kite esengo ezanga lipasa nasima ya losambo hymne national ebeta maki dada nasima ya hymne national cri ebwaka maki na salle kolia na mwasi kolia na ndeko bayebisaka biso kolia na mwasi ezali kolia na ndoki kasi pona mama Esther Yolande Ebongo abongoli yango pona kolobate kolia na mwasi kolia na ndeko cri oyo etondisaki ba mama malaika na esengo na mitema milulu ebandaki na groupe nzoi ya RTNC oyo ba explikaki nini yango mama malaika na
Nasima Yemoko, présidente ya mouvement BMM, azwaki maloba pona ko expliquer pa ya ba mama pe bandeko nyoso vision ya BMM to pe ba mama Malaika. Malaika poursuit comme objectif général la promotion du leadership féminin qui se concrétise de manière particulière, notamment par la formation et l'instruction de la femme, l'écoute des femmes et la recherche des solutions à leurs problèmes, l'encadrement de cette dernière, l'encadrement des initiatives d'autoprise en charge de la femme à travers notamment le développement des microfinances et des activités génératrices de revenus. La sensibilisation et la mobilisation du potentiel féminin. Pour ce faire, aujourd'hui nous commémorons le 7e anniversaire. Nous voulons rentrer dans le vif du sujet, à savoir la présentation des résultats ou des réalisations des BMM durant ces 7 ans. Parmi lesquels nous allons épingler quelques-unes, parce qu'il y en a nombreux, on ne sait pas parler de tout aujourd'hui. Mais déjà avec le groupe théâtral qui vient de passer, vous avez senti la connotation et l'action des Bamama Malaika sur le terrain. 7 ans après sa mise à jour, l'aspect Bamama Malaika a pu réaliser et enregistrer en son actif avec ses moyens personnels, je note bien et j'insiste personnels, les actions suivantes que je vais vous présenter tout à l'heure. Nous citons notamment la formation de la femme entrepreneur. Quand je parle de la femme, je dis la femme congolaise, mais dedans il y a un groupe de femmes que nous encadrons, qui sont des femmes entrepreneurs et qui travaillent dans le secteur de vannerie. Vous connaissez tous la vannerie. C'est un produit fini que la femme est appelée à faire et habituée à le faire. C'est le quotidien de la femme. Il y a dedans le tricotage aussi. Il y a des mamans qui fabriquent des habits de nouveau-nés à partir du tricotage. Mais la vannerie rentre dans le cadre de fabrication des sacs de dames, par exemple, des objets de valeur, des nappes qu'on peut présenter dans nos maisons pour décorer la maison. C'est une force de la femme et BMM encadre ce groupe de femmes-là. Tout ceci dans l'objet et le souci d'accroître l'autonomisation de la femme et de créer aussi des activités génératrices de revenus. Nous apportons nos appuis en nature. Il y a des vivres, il y a des habits que nous dotons des orphelins, les vieillards et autres catégories de population congolaise. À Kisangani, dans ces interlandes, dans les territoires de la Tchopo, dans les autres provinces de la Grande Orientale, aujourd'hui démembrées. Et aujourd'hui, nous sommes actifs au niveau de Kinshasa parce que là, nous coïncidons avec aussi l'installation officielle du comité fédéral Bamama Malaika Kinshasa. Nous sommes sur terrain, mais nous voulons asseoir déjà l'équipe qui est en train, qui doit chapeauter tous les autres. Nous travaillons dans les paiements des factures médicales pour les nécessiteux. Je peux prendre le cas des femmes qui ont accouché mais qui n'ont pas de moyens pour payer les frais hospitaliers. Bamama Malaika intervient là-dessus pour sauver l'image de la femme. Nous travaillons, comme j'ai dit, dans les paiements des factures de nécessiteux, pas seulement des femmes. Il y a des hommes aussi qui sont dans le besoin, il y a des enfants qui présentent le besoin. Et l'association Bamama Malaika travaille en termes d'appui pour les paiements des frais médicaux de ces catégories de personnes. C'est pour vous démontrer que l'action de Bamama Malaika n'est pas restreinte. Étant donné que c'est une structure globalisante, nous travaillons dans tout le domaine de la vie de l'homme congolais.
spécifiquement la femme et la jeune fille. Comme je disais tout à l'heure, nous allons énumérer quelques appuis, quelques réalisations des Maman Malaika durant ces 7 ans. Je rentre dans le domaine sportif avec la jeunesse. Maman Malaika a travaillé sur l'appui en kit sportif. Mama Ebongo Bosongo Esther Ange Kimia, Mama de la République, la réserve stratégique, Bakiselaye ministre honoraire ya fonction publique Engaye, Pe Moussali Yanzambe, Azalaki Ye Mokote, Azalaki na Mama Anastasie Moleko, Mama Mosusu ya Mayele, Akabolaki makanisi na ye, Epai na bandeko nyonso pona koloba ete, Mama Malaika azali mama ya Mosala, Ndakisa Ye Moko, Mama Anastasie Moleko, azali docteur, 3 fois député, azalaka pe ministre ya travail, obakisi pe ministre ya santé, awanakati ya République démocratique du Congo. Surprise ezalaki ya mama secrétaire général ya BMM oyo autaki Kisangani ayaki kaka pona milulu oyo mama Béatrice totombelaki ye boyei malamu nakati ya ONG Mama Malaika ezali pe kosunga ba mama ebele oyo bazali na makanisi pe koyeba misala ya maboko mingi kotindika bango po bakende liboso ndakisa mama Francisca ye ayebi mingi valeur ya kolesa batu kaka biloko ya mboka oyo bakobenga na lopoto bio ye ayaki na cocktail ya ba fruits oyo wapi asalaki pona kotalisa epai na ba mama mayele oyo azali na yango eliamaki na kati na salle na ndenge ya blague te kolia na mwasi kolia na ndeko explication epesamaki epai ya mama Kalunga na équipe na ye kote moko koseka kasi zwa leçon Nasima ya nyonso mama Yolande Bosongo Esther Ange Kimia atalisaki na bango bandeko nyonso oyo ye aponi pe ache pona fédération ya Kinshasa baeba kotambwisa lisanga eba bengi BMM to pe ba mama Malaika alatisaki bango elembo pona kotalisa ete pona bango bulo ebandi ya kosimba ezali ete lisanga oyo BMM ezali kaka ya ba mama te na ba papa pe bazali na kati ndakisa conseiller juridique ya mouvement azali papa pona kosukisa ba mama ebele basalaki adhésion na bango na kati ya mouvement oyo pe esengo ezalaki na présence ya Yemei ange de l'Éternel ange yankolo Esther Bosongo mama ya Bwanya abetaki sete pona koloba ete ekuke ezali ya kofungwama pona mama nyonso pe ndeko nyonso oyo alingi akota na kati na mouvement oyo babengi BMM tope ba mama Malaika milulu esukaki na maloba ya mama pona kotalisa ete okolo ya samedi oyo ezali koya ekozala le 16 mars marche ekosalama pona koloba ete nazali este na boyi bitumba la marche wana samedi prochain tokotambola na balabala po tolakisa tosexprime toloba ke tolendi bitumba ya este tala bisika nini bato babimaki na esengo penza na kobeta maboko pona kosepela na milulu oyo makambo ya bitumba oyo ezali na este ya mboka ezali mawa mingi te eza kosala mpasi mingi komona ndenge bamama bazali banda bambula esesali mwa mingi victime ya baviolence baza konokwama na bana kokimakima kotambola kokende boye na bakondisio moko ya mwa pasi yango wana
esengeli biso nyonso noka bomoni bamama ya Kongo mobimba kotelema mpona ndenge ya kodefendre bamama wana parceke bazali bandeko na biso bazali bacongolaise na bana baza kokufa mibali baza kokufa ezali eloko moko ya malamu te. Merci mingi papa. Lelo bamama malaika kolia na mwasi kolia na ndeko ekokisi 7 ans d'existence. Bilembo emonani na 7 ans oyo tobiki. Totangisi bana kelasi, tosungi ba mama babotaki tofuteli bango ba facture na hôpital, tofungoli ba maison de couture pona ba mama pona ko former bango pe ko créer emploi aussi ko tombola ba capacité na bango en termes ya autonomisation, donc mise en charge yo moko maman. To sali musala na ba secteur ya ba bilenge ba babetaka ndembo kopesa bango bilamba na bango bazala na musala pona kosala sport, excusez-moi, sport na lingala ndembo, hein, voilà, kobeta ndembo. To sali musala ya kopesa conseil na ba maman, et ça c'est musala ya ba maman ya mikolo nyonso. Ba maman malaika toza lisanga oyo topesa na kamakanisi parce que tolobi kolia na mwasi kolia na ndeko. Ndeko ebandi na ndako, ndeko ebimi na libande na kelasi na musala na bureau na bao baza na parlement kuna na présidence papa mokonzi ya mboka. Tolobi na ekutu merci mingi parce que image oyo azolakisa lelo à travers la masculinité positive na ebinenga kolobango na lingala te, mais eza ko encourager biso ba maman atie attention na oyo etali maman, capacité ya maman na tombola ye po azo esika pe na musala po biso tolobi kozala mama ya bwanya ezali nde kozala na kati na lisanga oyo babengi mama malaika. Longonia, longonia, longonia pona mama na biso, mama Bosongo Esther, mama ya mayele, mama oyo nzambe atambusi pona kotambwisa ba mama tobengi ange na nkolo, mama mosala kitoko.